na bengi bino pona ko pesa message et comme la maman Nadège na papa Tom, c'est vraiment bande nyonso oyo bakolanda message oyo, s'il vous plaît oyo zana numéro na ye okomisela ye message et nzambe akopambola na moni nzambe kokita na kati ya chambre et puis na moni na papa na biso Alain Moloto yebisa ye que na esika na tia ye nazomona ye te nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News et Kibumba qui vous dit déjà meilleure V, bonne année 2019. Nabaïno surtout Balandarabiso à travers cette émission Shot News, on dit merci na Enoch Kongolo oyo asimbeli biso caméra et merci na baenyo surtout oyo balingaka pe na bao balinga biso te, merci na papa Edo Amani, mama GH binokuna ba responsable na biso pena ya ESP Media to pesi binombote to lisusu lelo awa le 4 janvier to kokutana na sœur na biso sœur Jeannette o tozaki na ye année passée to solo la ki na ye azaki na ba message ebele oyo apesaki ba message ebele pona mboka. Je crois bolanda ki yango mais lelo tozana message mususu tozana lisolo mukena mama na biso Jeannette po tomekai ko sola mo muke biso moko na mupanzi mais tomekai ko koma penza te obu ya makambo yo tokokai ko sala yango na toye ko mona mama Jeannette a pesa biso moi message wana oyo nzambe a pesa kié pe mama Jeannette mbote na yo. Bonjour papa, bonne année. Merci. Boni baenyo surtout bazotala yo na nouvelle lan oyo nino koyiko yebisa bango bana nzambe nyonso. Mbote na bande nyonso o bazotalanga et bonne année na bino nyonso esika bozali de partout dans le monde. Et na komisi nzambe encore une fois à salibiso ngolu comme ça l'an 2019 et nzamba zo lokumu. Ezangai sœur Jeannette oyo na lekaki na année passée pour na copier sabino message sur Mbo Cannabis au Congo et puis message encore sur Oyo Nzambe Aotaki ko visiter ngai yangwana nde et sali que lelo lisusu encore Nzambe a pesi ngai message et nazui eza nangoka ngolu eza ngolu eza eloko mususu te parce que sœur Jeannette nde na ebisaki bino na mbula oyo eleki wana que sœur Jeannette azali mwasi oyo azali jeune fille oyo lokola basi nyonso na uti pe na ba monde ya bien te ba monde ya mabe mais na mawa nzambe pe na ngolo nzambe abimisinga na ba monde wana pe na ba vie wana ya baloyenge ya mabe et akomisinga servante na elelo pour que na vanda liboso na bino et na memela bino ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup. Question moko ezoyelanga na mutu ya ko tuna to ko rappeler bandeko sœur Jeannette ayebisa biso nzambe alakisaki oyo akozala président na mboka oyo moi détail wana ezalaki sunde nini. Oui, nzambe alobelaki ngai par rapport ya message wana pour na président na biso ya Congo et encore aussi parce que natala ki pe nazo ki pe moi temps mingi ya kotala pe ba émission mususu ya bandeko pe mususu oyo ba pesaka pe message lokola ngai et nazala ki un peu bouleversé mon mukie par rapport ya komona que Bible ezolo bana biso tozali corps du Christ biso nyos tozo salela maître moko et alors comment est-ce que ba message na biso ekoki kozala différent et nalanda ki bande comme so baloba ki oyo alobi na ndenge na yeke nzamba la kisi message boye président akozala boye mususu aloba ki na ndenge na yepe mususu et déranger ki nga mwa mukie alors nazonga ki suna se makola nzambe koto na nzambe pourquoi est-ce que biso tozali ba servante na yo
et biso nyonso tozo servir maître moko. Comment est-ce que tu as un message différent? Et je veux que tu me confirmes encore ce qui vraiment c'est vrai et que mutu oyo la kisaki ngai yoanande président ya Congo et na vision nanga encore na lalaki na monaki lisusu kaka le même mutu na volant azalaki ko conduire ko kumba voiture et azalaki na volant et na monaki mutu mususu à côté et ngape nazalaki na sima na ye et na monaki oyo azalaki à côté avandaki à côté kotikela oyo azalaki ko kumba volant kotikela ye place. Donc j'avais béni le Seigneur parce que naebi ete nzambe nanga akosaka ngate et c'est un peu ça pour na message oyo na pesa ki pona mboka pona président na biso o nde na lobaki que azali mutu oyo azali na makambo ya politique te. Donc soki pona moi signaux azaiko azana na lunette vie claire toujours au mona ipa azaka na lunette vie claire oui ezaki toujours ye o na mona kiwana azali pasa azana lunette vie claire et aza na makambo ya politique te. Voilà, chers internautes, biso tolandi to yebi susu mo moke wapi oyo sœur Jeannette tozo sola na ye o to sola ki na ye maikolele kaki wana to zongisa micro pa ya sœur na biso Jeannette to meka ko yeba nini oyo nzambe atalisaki ye pona ko pesa message pe aza ko adresser yango na nani. Voilà. Sœur Jeannette, message na yo soki ezali pona banani liboso ebisa biso ya mboka lelo za ko adresser na nani pe nzambe alaction nini pona mboka Congo pe bana na nzambe nyos. Oui, merci beaucoup papa. C'était le 31 décembre et nazaki ko se reposer moi mukie na canapé na moni nzambe abandi kolobela ngai nzambe azolakisa nga na moni mbula kobeta makasi. Nzambe azobisanga mbula ekobeta makasi na katikati ya le 31 na le 1er. Alors mbula wana ezobeta ezali bénédiction o nzamba sopi na peuple na ye mobimba. Et bénédiction wana ezali pona mutu nyonso. Et nzambe tango azali kolakisa ngai mbula wana kobeta ayi kolakisa nga couleur alobi tala alakisi ngai couleur jaune. Et couleur jaune ezali ko signifier esengo. Et à la kisingai couleur vert. Couleur vert ezali ko signifier kimia. Et a ebisinga lobi que nazo pambola peuple nanga mobimba. Nazo bénir peuple nanga mobimba. Et bénédiction oyo nazo pambola nango peuple nangai parce que na lingi peuple nanga. Après aiko ebisanga lobi yebisa bango ba faire très attention. Na moni molili ekotaki na monde. Molili makasi ezali kobeta mais biso nyonso tozaki na kati ya molili wana tozaki koluka kosimba mutu nyonso tozaki koluka eloko nini ya kosimba to akozwa. Nzamba ebisinga lobi que molili wana oyo zomona ezali diable amoni comment est-ce que nzambe apamboli peuple na ye yepe siko aye kofula ya ye molili pour que akotisa bana nzambe na kati ya distraction. Et alors nzamba ebisinga lobi yebisa bango baebana kozala mingi na kati ya présence ya nzambe pe batelema mingi vraiment na kati na vie de prière pour que baeba ko simba o ezali bénédiction na bango ya l'an 2019. C'était ça. Et après wana c'était nazongi moi mukesima ça fait presque 2 à 3 semaines nazai ko bondela sou na kati ya chambre na ngai nazai ko intercéder nazo prier avant ekoma yango. Nzamba zaye kopesanga ba message na bande komona ba vision sur pasteur papa na biso que j'aime beaucoup frère Atoms. Nzamba zaye kopesanga ba message sur ye na prier pour na ye je savais pas. Et lokola nazali moi na nzambe mosali na ye na bande ko respecter kaka. Je savais pas pourquoi Dieu me disait ça. Et na bande ko intercéder pour na papa Toms et puis pour na maman Nadège. Mais natikala ko uzwa chance ya ko solana bango boité. Natikala pe kozwa chance ya kokutana na bango te mais lokola nayebi ke bazali basali ya nzambe et je savais que ezanatina o nzamba bande kosenga na yeba ko intercéder pour na bango. Et après 4e jour ya ko intercéder pour na bango na eko mona na chambre na ngai esika na zaiko prier na moni puissance en nzambe ekitaki na moni vision na vision nazo prier c'était pas que na songe mais na moni na vision nazo prier na moni nzambe ko kita na kati ya chambre et puis na moni na papa na biso
ale moloto bakiti na kati ya chambre namonaki elongi ya papa ale moloto nde namonaki me ya nzambe namonaki te bazalaki na barobe ya blanc e bazalaki kobrille makasi etango namoni bango nzamba abandaki koganga makasi azoloba alobi yebisa papa Toms avec beaucoup de respect alobi yebisa a Toms yebisa ye que na esika na tia ye nazomona ye te akomi absent akomi kokende musika na ngai yebisa ye azonga na lieu de rendez-vous alobi yebisa ye bongo azokende vraiment musika mingi akomi ko dépasser ba bordure naza na besoin na yo na besoin na ye azonga na esika na lieu de rendez-vous oyo ngana ye tokutanaka et na bande kolela tellement que na bande kokoka ko supporter présence en Zambete et nayoki papa ale moloto lisusu kolobela ngai abandi koloba lobi yebisa ye azonga esika oyo ngai natikaka ye azonga esika oyo ngai natikaka ye azonga esika wana et nzambe tango alobi nanga bongo ayebisinga lobi yebisa ye encore eza na 3 concerts bato babongisi pona ye batie bakotia ba monta ya mbongo ya minene et na kati ya concert wana babongisi poison pona ye na mwasi na ye na orchestre yebisa ye à faire très attention alors na ba concert wana andima ko beta te eza na groupe ya bato bako proposer na ba concert batie ba fond ya minene pour que aya ko beta na ba concert wana et babongisi poison pona ye yebisa ye ameka ko kende ko beta te et après nzamba continue qui toujours koloba après ko yebisanga lobi pona Nadège ma sœur maman Nadège alobi yebisa ye na tiaye pene ya pasteur ya papa à Toms na tiaye pene po azala parasoleil na ye ayeba ko protéger kaye nyonso yebisa ye azala mutu ya motema munene puis motema ya ko réunir ya ko rassembler pe ko rassembler et tango yebisa kinga bongo nazaki vraiment kolela makasi parce que nakoke ko pressentir présence sans embêter après ba ki ko disparaître. C'est ça. Donc on a un message il y a papa Nabiso à Toms, frère à Toms, oyo bisope toyo ki yango pona mbala liboso, la sœur abenga kingai, chers internautes, je crois eza secrétaire abenga ngai pona rotuna souhaite goza na contact ya frère à Toms, bisope to luka ki na bandenge na biso, je salue déjà ndeko na biso Bibish, oyo azali sœur ya Toms tozara na na Nigeria, na luka ki ba contact na na façon nyonso tu na bengiti batu na Nigeria kuna me nazwa ki yango te malheureusement yango wana na sima ya kobondela lisusu nde sœur na biso Jeannette autai gozwa permission et pas nzambe ke ezala diffuser boye po mutu nyonso tu o azolanda biso o azana contact ya papa Toms en tout cas to hésiter te to umela te to benga parce que to yebi date oyo concert wana eza prévité nangina tuna motuna moko pona moi précision ya batu ba meka ko comprendre muke parce que tango lobi maman Nadège nzamba tsaye pembeni ya frère à Toms bolimbisa muke parce que to na yebi nante soki frère Nabiso à Toms a comme déjà pasteur to nantam subomona tozo benga pasteur to nini tozo benga frère bolimbisi côté wana po ba précision eza penza te mais lokola azali moko ya bana na nzambe donc c'est notre frère à Toms maman Nadège nzamba tsaye pembeni ya frère à Toms azala parapluie na ye parasoleil na ye aza mutema munene. Est-ce que au viva déjà pembeni na sœur Nadège to mutu moko azala pembeni na ye o yokata lisolo to en tout cas na kobanga nzambe ka ndenge na ote koloba tout à l'heure natikala ko kutana na papa Toms te natikala ko kutana na maman Nadège te mais eza bato na lingaka tellement mingi na lingaka bango vraiment makasi na oka banzembu na bango mingi et basepelisa nga makasi surtout nzembu ya papa na biso à Toms oya yemba utana yeba mansia posa ya mokili esila ngai na melama ya bomoi azipa libulwa motema ezali nzembu oyo na yemba kango à chaque fois parce que oui c'est vrai depuis na yeba Seigneur a changé vie na ngai na melama ya bomoi donc
natikala kozwa tante na solola même pas na maman Nadège na yoka même pas baeko. En tout cas eloko te nazo banga nzambe nazo lo bango liboso ya caméra et nzamba zo monanga likolo na yebi comportement maman Nadège te natikala kosola pe na maman Nadège te natikala même pas koyoka bato babetela ngai li solo ya maman Nadège ou ya papa Atoms non ata mukolo moko te. D'abord pour na koleka na émission boy nazaki na boyaki nazaki vraiment na ba hésitation makasi et salingai 3 semaines depuis nzamba pesanga message tellement que ozali témoin oculaire tellement que toluki ba numéro na façon nyonso o na lingaki na sola na en privé tozuite et na continuer toujours prière nanga apprendre na eko zwa comment autorisation et pas nzambe ayebisinga na leka émission et autorisation on azwa ki comment na mona ki na vision na lali nazo mona nzamba zo laksanga na kutani na maman Nadège na papa Toms alors na bande ko sola na maman Nadège na yebise maman naza na message ko uta et pas nzambe atindinga na pesa yo na papa Toms ayebisinga lobino pasteur azoteya nzela soka kiti comme ça okutana na ye. Et nazela qui après avoir causé là namoni tant pasteur Atoms sisi côté namoni maman Nadège qui a solé na lobisseur azan un message pour na biso pour que apesa biso to kene mpandi to solo là et frère Atoms aboyaki alobi non to solo là mpandi te chaye micro na caméra pour que apesa message wana to yoka ngasko na vision nazaki na Sony nazoloba non na lingine ezali message na lingine pesa ngona privé alobi te na zo l'accès qu'on habite là bato bazota la biso alobi non il y a pas de problème pesa message donc c'était ça c'est pour cela na bengi bino pona ko pesa message et comme la maman Nadège na papa Tom c'est vraiment bande nyonso oyo bakolanda message oyo s'il vous plaît oyo zana numéro na ye okomisela ye message et nzambe akopambola. Voilà. Chers internautes, je crois que tous Hollanda vraiment na ba précision surtout ndengeni ni permission ane utaki ko utananzambe parce que la personne yeyo ba pesa un message yé moko alobité chaye micro na caméra donc eza l'une des raisons oyo micro na caméra pe et se présenter na place oyo voilà bandeko wanande ezalaki message oyo sœur nabiso azwaki pona papa nabiso Atoms nde na utukoloba tout à l'heure awa to salaki ba démarche vraiment ba démarche sauf que tokoyi koyeba partout na Kinshasa te tokoyi koyeba église union sur place ezate toyeba yi place Philadelphie ya nini ezalaki te pe biso pe tozape na mwa ba makambo na biso mususu kokende bozonga boye voilà yango wana to sert azwa ki permission ko uta na nzambe il fallait message oyo eleka parce que bino boza na message le temps yo comité accueillir beti concert wana je crois qu'il pabilité ozala makasi et pas à la sert voilà na éviter ce qui message mususu ezali to nino ko ebisa na bana nzambe en dehors ya message wana. Oui, message mususu ezali oyo nzambe atininga na pesa na peuple na ye. Message ezali que namona ki nazai kotambola na nzela na vision nazo tambola nazai kokende nazaki nga moko et nae kokoma place moko boye na bandi komona likolo e bandi ko sala mouvement likolo ezo sala mouvement ezo ningana na moni plateau wana ezaki munene makasi et puis ezalaki na basen comme communion de tobengaka ezalaki na ba communion na kati ya mikie scène plutôt nde tomelaka wana tout et tout ezalaki na plateau et bandaki kotambola dans l'espace na plateau likolo et uti neti boye ezoya boye alors tango ezoya nga siko na komaki na curiosité et ça nga lokola somo na telemi na bandi kotala ngo nzela nini ezokende et tango bandi koya na moni plateau e baluki tango plateau e baluki siko makila wana e bandi ko sopana partout na monde e bandi ko sopana donc ezo sopana siko tango ezo sopana ezo uta likolo ezo ya na pression makasi ezo ya vraiment na pression ya makasi tango ezo ya na moni mbala moko to se rassembla ki bato nyonso na monde to komaki ensemble biso nyonso tozo fixer ce ko regard et sika makila wana e bande ko sopana na moni makila e bandi ko beta na chaque parcelle soki kiti na parcelle o e beti pa et kiti na parcelle wana donc e bande ko beta makila zo beta na chaque parcelle et tant makila zo beta nde to mona ka soki ozui mai
obwaki likolo ebimisaka bambuma mike mike. Parce que autant makile ezobeta na chaque parcelle, bambuma wana ezopanzana ebande kokweyela mutu nyonso na katikati ya makolo na ye. Même si au kimi na gauche ou na droite makila na foya et beto na samakolo siko tango bato ezo beta na samakolo bato bazo ganga na moni monde entier makelele koma ki vraiment makasi bato bazo ganga et tango ekomi siko tourna nga pe makile beta na makona nga na bandi ko ganga nazali ko sauter nazo ki mambango gauche nazo ki ma droite nazo ganga pitié pitié Seigneur pitié pitié nazo ganga et na suka nango fin makila wana e beta ki na samakolo nanga makile beti na samakolo na ngai na moni likolo na moni arc-en-ciel ya mulai et na ekomona likolo efongwami tango likolo efongwami na moni ba ange ebele et salinzela na moni ba ange ebele basimba ki fanfare bazo beta sko pan la la et puis na moni ba tomboli tanka ba tomboli fanfare likolo bazaki vraiment ebele. Tant ba tomboli fanfare bango nyonso likolo bande ko sala mouvement en même temps. Tant ba tomboli fanfare likolo na moni sikoyo batu bazoya na cheval. Na moni batu likolo cheval na ba cheval na yemoko Seigneur. Le roi des rois na moni na cheval et na bande ko mona elongité. Et na moni na cheval bazoya na yoki makelele ba bruit ya ba cheval ezo sala kukudu ezoya to kabwana ki na moni ba oyo biso oyo mokili ya monde to zala ki boye et bango oyo babande ko ya bazala ki na ngambu wana alors tant bazoya biso pe to telemi to zotala bango ba komi dans l'espace ba kite ba telemi dans l'espace. Et après maintenant, tant que batelemi dans l'espace, nae komona siko ba owana nyonso batelemaki na sima mokonzi. Misusu batelemaki bo misusu batelemi bo yesko atelemaki na katikati. Mais akitaki na sete, bazalaki dans l'espace. Et loko nae komona lisusu na moni boule moko ezaki lokola mai. Eza lokola ba jeba na basakana kanango ya soki atie fulufulu. Atie tio afuli boye. Boule wana ebimaka na moni siko boule wana ya munene. Et donc ce que roi wana muto azaki na katikati na bango abwaki siko bulu wana tango abwaki bulu wana ezo panzana ezo fongwama efongwami ekomi ebele ekomi ko rouler ezo rouler bulu ezo tambola et yesoke koti yo na nzoto tango bulu wana ezo ya ezo lato na nzoto soke koti yo na nzoto ekoti yo na masumu elongoli yo bilamba nyonso etiki yo bolumbo. Et na lisumu oyo zalaki ko sala plus mingi na monaki ba exemple ya maboko et na monaki lokola exemple neti moto ya ibaka tango biloko eso tika yo eloko ane koti kati na yo etiki yo bolumbu et na moni loboko ya moto etika liboyi donc ezo sala ba signe ya eloko ya lisumu oyo yo zalaki ko sala e ba bulu wana ebande kokota soki ezo kota soki yo koti yo ekuti yo ozali peto. Et boule wana skonde zaki na puissance ya kotombola yo kokomisa yo sko sika ba o bazali kolo donc na force a mutu okoki kokoma te ici donc esenga kinde boule wana skonde za na force ya komema likolo o rejoindre bato o bazaki likolo donc ezaki ko continuer bongo soki kuti na mutu na masumu et na bande ko ganga nazoloba na bande ko ganga toujours pitié Seigneur pitié. Nazo ganga gauche, nazo ki ma droite, nazo ki ma gauche. En tout cas, ma kelele ezalaki vraiment makasi mutu nyonso bande kolela na par na ye. Biso nyonso to sangana ki na monde ezalaki suna maite oye kabola Paris, France, Amérique non. To koma ki biso nyonso esika moko. Etango eloko wana ezosala na suka nango sikoyo na ekomona sikoyo apesi ngai mukanda ya nini Matthieu 13 na ebite soto kokotanga avant na ouais c'est pas grave totanga ngo pour na ba précision oui apesi ngai mukanda ya Matthieu et na zwaki temps ya ko apesa nga kaka Matthieu et maintenant tant on a bandi ko tanga Matthieu nde na ko se retrouver sikoyo na référence ya message o na zwaki pour apprécier à temps batu tokotanga de Matthieu première verset tina suka mais biso tozotanga na 24
à 30. Bible Zolobanin. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans la champ, mais pendant que les gens dormant, son ennemi vint sémant les livres parmi les blés et s'en allant. Lorsque l'arbre est poussé et donnant du fruit, l'ivre parit aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans la champ? D'où vient donc-il y a de livres? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui diront, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur que, arrachant l'ivre, vous ne déracinerez en même temps les blés. Laisse croître ensemble l'un et les autres jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrache d'abord l'ivre et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasse le blé dans mon grenier. Donc, ce qui te l'obito continue le sous na 55. Non mais ce qui en fait na message wana na moni déjà parti oyo maître azoloba ke botika yango ekola ensemble na tangu ya kobuka nde tokoyeba kolongola nanu oyo ya mabe to bois qui to tombi bongo to saini. Donc cela na éviter est-ce que message ezolinga olobake to vivre ensemble ndengwa na ba o bazo sala makambo ya mabe na ya malamu mais na tangu ya enlèvement nde muteko identifier misala o to sala ki na se. Oui, yangwana deux messages ezolobela par rapport à verset na message o na monaki nzamba lingaki kaka ko confirmer parole na ye oyo ezoloba na biso na Matthieu 13 jusqu'à la fin. Donc ceux qui te l'ont dit na souka pour comprendre oyo nazo loba. On a moins de trompette et bêta qui on attend ou trompette et bêta. Et Nzambe azo expliquer sikoyo ba sali na ye ba disciple na ye, il répond toza siko na Matthieu car na Matthieu 37. Nzambe azo répondre na ba disciple na ye, alobi alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approcheront de lui et diront, explique-nous la parabole des livres du champ. Na 37, il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont des fils du royaume. Livre, ce sont le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivre et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Donc, pour vous comprendre tous bien, pour continuer jusqu'à la fin, et réponse na yo, il y a question yangoyo. Nzambe a expliqué bisonyo so c'est quoi nini ezali ndenge na mona ki na vision bisonyo so to se réuniaki et bulwana tango yaki e bande ko luka ya Nzambe e bande ko longola ba oya Nzambe bazaki komata et ba oyo ya mokili bazaki kotikala et maintenant na suka ya vision on a bande ko mona na mona kinini après avoir triement o esalaki ndenge Bible lobi ke Nzambe akotinda ba ange na ye po baya kolongola livre o ya malamu donc bambuma ya malamu et puis batika ya mabe po ya mabe wana bakozwango pona kobwaka na moto. C'était comme ça aussi na vision de na monaki après ko trier ndenge boule bande ko trier. Voilà, binomoko bauti koyoka explication claire ya sœur Nabiso
Jeannette ndenge aza ko expliquer. Je suis sûr que to mesani déjà bomonaka mo ba témoignage ba message na émission na biso à travers votre humble serviteur. So to bito kende comparativement muke na message to zwaka la fois passée pas ya sœur na biso Janine tout ça na sœur Jeannette mais pas ya sœur Janine Bakou. Elle nous avait expliqué du genre yé azalaki likolo bazola accès globe mais na kati ya globe place nini ezopela ezalaki kaka 1/8. Donc de même ndenge to uti ko yoka explication awa c'est pareil. Donc pour na omona ke nzambe soki azosala na bato message ezami bale misa tuté et ozaka similaire ata soki ezala exactement yango te mais ezoparler loro moko. Est-ce que sœur Olanda pe une fois témoignage ya sœur Janine? Oui, Nalanda témoignage à sœur Janine P. Nalanda on a qui peut édifier. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Message bozui lelo ezalaki yango wana soki to ozala na suite et ozala na prochaine émission mais pour na oyo première partie to bengango logo la deuxième partie parce que tu travailleras déjà na sœur Jeannette to bengango troisième partie. Voilà, merci beaucoup Nabino Nyosoto botiaki attention na émission Nabino. Sœur, dernière parole les ali, dernière lelo boko yebsaba nanza. Oui, lilo basuka na koloba kana émission. Pour na émission o na koloba na bana nzambe nyonso nzamba pambola bino nyonso obozwaka temps ya kolanda biso et nzambe vraiment a lobela bino à travers ba message oyo tozo leka pona ko sepelisa mais pona ko mi sepelisa te mais tozo leka pona ko pesa message ya nzambe parce que eza na moni pe ba oyo ba sali ba commentaire ya ko finga nzamba pambola bino to lingi bino ka bongo fo bozala pour que boye ba mone na nzambe et puis ba oyo pe ba pesa ki be ba commentaire na ndinga malamu nzambe pe apambola bino nyonso na lingi bino mingi et puis ba bonane. Merci beaucoup. Soito soulever mukeli kambuya ba message wana ndenge boloba na biso ba titre mais biso pe tozong c'est la bino ba message makambo commentaire mso na message bon to yambango kaka po yango nde muteko tombola biso to comprendre wapi mabe wapi malamu mais na ba message ya nzambe en tout cas il faut to yeba nini sengel to koma nini sengel to komate. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci na Enoch Kongolo azaki derrière cette caméra et puis merci Nande Konanga Yves Pan Oyo tozala vraiment mingi et merci na baenyo surtout balanda biso papa Edo Amani bonne année na yo encore et puis maman GH maman BT na Allemagne bambote na yo et puis bonne année maman Rit molongani motema ya papa enfance na Paris to pesio bambote to bosante maman Gisèle bambote na yo place ozwami et famille Bumba Mobimba je vous dis bonne année et tokutani très prochainement. Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission